La famille Losako Boye Malamu na chaîne Nabino ya Express TV. C'est bel et bien votre présentatrice Blanche Kibunti Kazola et c'est un retour motema koya sur la présence Nabino ko partager Nabino sujet Nabino ya lelo ya tani natina na vitamine E. Comme mon message mon ko bana ko saluer. Hello friend. Salut, bonjour bandeko. Losako Malukai Habari rafiki kiambote zenu za zingi bandeko ba Kongo kiambote kibeni mbote bisika bozali shalom faisons-nous les dons de la paix les uns aux autres. La paix n'est pas l'absence de la guerre, mais c'est une vertu, c'est un état d'esprit. En tout cas, ce qui dépend de na lobaka. Tamboloka na atmosphère ezali très positive. Communiquer kimia atmosphère ya kimia tout autour na yo bandeko nzamba lola ko pambola yo. Merci bisika bozali, merci beaucoup ndenge bosali biso confiance wesu kolanda biso na mokona leo tozo bya natina na vitamine E. En tout cas vitamine E eza vitamine mo malamu babengi yango vitamine de la vie et de la jeunesse. Babengi yango vitamine de la vie et de la jeunesse pona nini ezo permettre de lutter contre les vieillissement de cellules peza ko améliorer aspect ya poso na biso pe ya suki na biso. Yango to ba recommandaka biso bandeko tant tozosomba ba produit ya loposo pe na ba produit ya suki totalaka na ba notice ya ba produit wana soki omoni vitamine E eza na kati yango ande produit ezali recommandé pona poso na yo pona suki na yo tosombaka vraiment ba produit o eza na vitamine E na kati po aider biso et lutter vraiment contre vieillissement ba cellule ya ba poso pe ya ba suki na biso. Vitamine E wana kaka ezali sous babengi yango un puissant antioxydant. Puissant antioxydant pona nini parce que ça ko protéger pe ba cellule na biso na ba composant toxique. Ba composant toxique bande pona limbola malamu eza ba biloko ya toxique to itisaka tous les jours na ba vie na biso. Ato vandaka na ndako travailler kate to za toujours ko dire na ba produit toxique d'une manière d'une autre. Surtout ba mama bo contredit ngate ba détergent to sukola ba bilamba ba sawa masani to sukola ba sani ba produit to sala pona ko nettoyer ba ndaku na biso ko désinfecter ba ndaku ndenge to sprayer ka to so ko sprayer to sala ba insecticide pona ko boma ba insecte na ndaku ba produit ndenge même ba papa ba utiliser ka pona ko entretien mécanique ya ba voiture na bango vraiment ba biloko wana nyonso eza na ba toxique na kati na musala ba pollution na ba nzela ba pollution eza makasi to do vivre na ba to bazo ba tabac, ba cigarette, et ça peut affecter vraiment banzoto na biso makasi. Yango wana senge na biso to yeba vraiment que so koza na suffisance na yo ya vitamine E yango ande ko sunga yo et ko aider yo malamu po nzoto na yo et combattre vraiment ba composant toxique wana to sala ka mikolo nyonso. Suffisance à vitamine E na banzoto na biso eza vraiment indispensable. Vitamine E wana kaka yango ndezo ko combattre ba infection pe. Tant mosusu ndeko pa amergade osimbaki ba composant toxique na misalo sali okoko bosana na erreur ole biloko so sukola maboko. C'est vrai eza conseil faut to sukola maboko tango nyonso mais accident pe sala maka okoko kolia sa sukola maboko mais sokoza na suffisance ya vitamine E na nzoto yango ndeko sala ete et ko combattre ba microbe kozala na ba produit wana et ko combattre yango mais meilleure façon to bosana raté ko sukola maboko eza très important. Bandeko langa vitamine E ezo jouer rôle mo kitoko la banzoto na biso. Vraiment elolenga ni toyeba soki mutaza na carence ya vitamine E. Carence ya vitamine E bandeko eza situation moko eza rare na banzoto ya bato. Vraiment soki omoni bazo conseiller okendeko mela produit o ezali vitamine E ba supplément à vitamine E ndeko sala boyede na zo sa si na vidéo. En tout cas boya mais la vitamine E pamba te à moins que médecin a recommandé na kozonga na point na sima to continuer na c'est tozoloba et le koni total ça a été carence ya vitamine et dans la nzoto ya moto. Carence ya vitamine E ya mingi na bato ba dans la situation maladie lokola ya ba intestin ceux qui avaient comme maladie intestin chronique
et ça la rakia comme la carence de vitamine et puis bato ba melaka ba kisi po ba konda suite à obésité ou bien surpoids alinga maigrir abandi ko mela ba comprimé yango nde ça la permettra pe muta comme na carence ya vitamine E yango la ko konda d'une manière naturelle na ba exercice eza idéal ezali mieux pour so meli ba kisi et ko mema yo na carence ya vitamine E et puis eza la bato mususu ba ba maladie ba hépatite ba zarape na situation ya carence ya vitamine E et puis bato ba ma maladie ya eczéma ba zarape na carence ya vitamine E mabe eza nini tant ba comme na carence ya vitamine E bongo et ko memela bongo pe susu ba carence ba vitamine mususu lokola vitamine A D na K donc à partir ya normali ya la vitamine E et comme m'appelle carence ba vitamine O na tangeli bino vraiment to veiller na biloko ni to sengeli kolia yango ala na tali na bino biloko ni sengeli na biso kolia pour to recevoir d'une manière naturelle vitamine E o to zalango besoin na banzoto na biso avant na kondo na kolobana nuke bato bala mibali bazana droit ya 10.5 mg ya vitamine E chaque jour o bakozwa na biloko na bango pe ba mama biso ba mama to na droit ya 9.9 mg ya vitamine E o to kokozwa à partir ya biloko lokola ba produit végétal na banino nango ba huile végétal to yem to lambelaka mingi ezakala ba vitamine E mais za ba huile nyonso te eza ba huile on a kotangela bino lokola huile ya soja huile d'olive, huile ya maïs, huile ya bleu, huile pe ya tournesol, yango nde ezaka na ba vitamine E na kati pe huile ya coco coconut oil, yango pe ezaka na vitamine E na kati. Ba produit lokola ba produit ya déjeuner lokola jaune d'œuf eza la vitamine E makasi et puis ba foie ya ba nyama ya ba ngulu ya ba taba ya ba meme ba foie eza la kati ya nzoto ba nyama eza vraiment na vitamine E ya makasi o tozala ngo besoin na nzoto na biso kolia pe ba viande na ba poisson gras eza malamu ememelaka biso pe ba vitamine E mais tolia ngo d'une manière modérée to exagérer quantité te ba produit pe lokola ba beurre tolia kala ba déjeuner ba fruit lokola ba avocat ba fruit lokola ba tomate eza vraiment na vitamine E ya makasi koleka to consommera vraiment ba fruit mingi en tout cas eza na ba vitamine E na kati ba légumes verts bandeko biso ba congolais to linga ba légumes ko sakala te ba légumes na biso ko ba pondu na biso ba matembe na biso ba épinard ba légumes mususu okutala ba mboko lokola ba brocoli ba chou en tout cas eza vraiment na forte quantité ya vitamine E o tozala yango besoin kolia mikolo nyonso po nzoto na biso ezala en bonne santé to consommera pe ba fruit bandeko fruit pe ezomema ba vitamine E ya malamu ba fruit lokola ba pomme lokola ba kiwi eza ba vitamine E o tozala yango besoin et puis toliaka ba noix de cajou ba noix d'amande ba nguba eza na vitamine E na kati o eza malamu po na santé na biso vitamine E eza kitoko po na biso bandeko biso ba mama mingi na ba cuisine mukie mikomo ozokata mwa soso ozokata mwa loko tala pota ozoki ozozikala ba plat carré chaud mais soko za na se ya vitamine E na nzoto ba brûlure wana ba kozika wala na kozokala na bambeli ntango ozokata misuni et ko se cicatriser facilement soko za na assez ya vitamine E na nzoto ezo favoriser vraiment cicatrisation pe ba brûlure na yo e bonga facilement po oza na vitamine E suffisant na nzoto na yo kaka vitamine E na bandeko ezo protéger pe ba membrane biologique na biso ezo protéger ba nerf na biso ezo protéger ba muscle so po ezala makasi e konda te ezo protéger pe système cardiovasculaire na biso bandeko qui dit système cardiovasculaire wana eza nyonso eza na trait ya kwamba mitema na biso po mitema e fonctionner bien esengeli na chose na assez de vitamine E na banzoto na biso et puis même ba circulation sanguine na biso makila faut circuler bien ba vaisseau sanguin na biso ezala bien photos na assez ya vitamine E nde na taisi bilo tokozongo na biloko kolia to consommer biloko ya bien to komela biso vitamine E po vitamine E yango tolobi dans vitamine de la vie et de la jeunesse pour to garder nzoto na biso kitoko toujours jeune vraiment nasepelaka na vitamine E mingi nayekoli mingi yango nayeko partager na bandeko to comprendre importance ya kozala na assez de vitamine na nzoto bandeko mingi nalobaka na bino ete
tokoki komela basupplément mpona kobooste bavitamine mosusu. Mais na ntina la vitamine E toza na besoin ya komela comprimé pamba te. Soki babi ndeko mela comprimé ya vitamine E tala nde nazosala sini na motu ndeko salaka nde nazosala boya à moins que docteur a recommandé yo. Vitamine E bamela yango pamba te bandeko. Vitamine E fo munganga a recommandé yo. Eloko nini ekomelaka biso so tokomi na overdose ya vitamine E. Overdose ya vitamine E eza mabe bandeko. Ememaka bacomplication, ememaka baproblème bamiscle, okokoma na baproblème musculaire et puis obanda kobela ekomemela maladie ya makasi oyo babengi prostate. Cancer ya prostate ekoki koyela yo bandeko eyaka na bafaçon ebele mais na ndenge ya situation ya vitamine E soki okomi na overdose omeli mpenza vitamine annexé ekomemela yo mpe cancer ya prostate. Yango nazosolo bandeko tomelaka vitamine E te to recourir na biloko ya kolia epuis mona monganga na yo yenda kopesa yo dose oyo esengeli komela yango bimela te mpo ekokomplike vi na yo ndeko koregrete. Yango nazopeta se te bandeko omoni souvent lobaka tomela basupplément mais pona vitamine E bandeko nasali mutu na nga boye komela te soki docteur a recommandé o te. Information ekoma ya ndenge na ndenge me nga nazolinga lelo no information oyo ezali authentique mpo bato bakwea na erreur te tozokwea bato babela tozokwea bato bakufa tozokwea bato bakoma bamalade très souvent tolingi bato bavivre en bonne santé mpe baconsommer bio biloko ezali naturel fruit légume mela mai bien sala baexercice physique na yo lalaka mpongi kitoko yango nde tozoconseille na Express TV. Vraiment bandeko bolandanga na bokebi ndenge nalobi ete normalement toza na besoin ya vitamine E na ndenge ya supplémentaire mpo tozalaka nango assez tozwaka na biloko ya kolia tose recourir kaka na biloko ya kolia ekosala biso malamu. Voilà bandeko na ngai vitamine wana eza malamu mpona banzoto na biso so toza na assez de vitamine tokofonctionne kitoko tokosala biso malamu même respiration na biso ekozala malamu mpo toza na assez ya vitamine E na banzoto na biso. Vraiment nzambe apambwana bisika bozali bobosala te kobondela mpona mboka na biso RDC. Nzambe atia kimia mpe nzambe wana atia mpe kimia na mabota na bino nyonso bozolandanga. Ntuka merci nde bozala na mpona ngai bokonye na kolanda na kozanga te koyela no bainformation oyo bozala nango bosenga. Mpona lelo je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Express TV, que Dieu bénisse la RDC, notre pays. Nzamba mona mboka na biso apambola ngo kimia et régner na est na Congo na Yesu Masia. Restez branchés, on se revoit prochainement et je vous dis ciao, au revoir.